Moi si kitoko. Oza moi si kitoko. Apprenez à respecter les morts. Est-ce que vous êtes censé, papa? Vous êtes là quand il y a film. Vous êtes censé, vous êtes là quand il y a yo moto comme balobi peke o scénariste. Vous êtes censé comme pour na ebembe. Et puis talande bon côté, o tche comme côté oui mais ekende quand même. Au toucher non ba point mususte mais ekende. Et puis talande bon côté ça baninga na ba problème. Si o tche ba casting no ba éviter que film où ils a dédié na moto. Ba éviter Pourquoi ça me semble tout ça on va cacher na bango les mots na ya. Ba cacher ali ambongo ya mutoki. Botelema. Il faut pas seulement. Ya pronom. Toi il faut pronom na nini. Ton café moi on peut pas discuter filmer. Vous avez suivi. C'est la réponse de Jérémie. Je dis la réponse de Jérémie et pas Yada Costa. S'il vous plaît, soyons humains. Ici, je ne viens pas pour défendre Da Costa. Je ne viens pas pour défendre Da Costa, mais je viens défendre Valérie Zakati. Il y a Da Costa, Namusala, il y a Da Costa, s'il vous plaît. Internet est que ndako ezanga na okende wapi yaya. Internet est que ndako ezanga yo. Yo film akanda ko chaka na internet so yisa batinda kuna yo. Donc on na internet on a ba film susu na kibo moto bo bozala ba film. Jérémie n'est pas un exemple pour les artistes et comédiens au koki koya ko accompagner ko pesa batu maloba boete. Bino Batou Bolandi, qu'est-ce que vous avez compris? C'est comme ça que vous êtes en train de tuer votre propre métier, votre propre travail. Penses-tu qu'aujourd'hui, Dacosta à cause de la même bouana, penses-tu qu'aujourd'hui, Bande Konayo Misusu même ba Adaï Lunga, ba Bobo Manoka, ba président Gesho, ba cause de la Nessengo Nayo? Mais moi je me pose des questions. Pourquoi à chaque fois son nom le nom de Jérémie est cité dans Makambu Yamalam au Penati? Pourquoi? Ursule Pechanga Awa. Le travail de Ursule Pechanga a été menacé par le même groupe de gens. Par le même groupe Yabat, le travail à Ursule Pechanga menacé. On a commencé à Kobenga même Babandekwana Bakinoko Lukati Gomez qui vient pour manifester mes contentements na yé. À manifester mes contentements na yé. La première personne au doigt les cas qui pour s'attaquer na Gomez, à Finga Gomez, c'est Jérémie Chabani. Atabino Moko, non. Qu'est-ce que les gens n'attendent Oyo Bako comprendre? Pendant qu'il y a un film wana Yoza qui lorsque va tourner. Oza na kata film wana. Campagne na bino bokomi ko sala eza nini? Parce que ngana yoki batu ebele. Batu nyonso ba jouer na film wana bobo ikote film wana elekate. Campagne contre Moussala Yande Konabino. Et vous êtes très à l'aise, très posé. Non. Mais Jérémie, oh, le Azali d'honneur, il y a les sons. Lorsqu'il y a Gabriel, il y a Gabi, Maman Gabi. Afinga Sarah Awa Tokaka. Jérémie a ça là combien de gags? Naba oh nyon so bazo ko réclamer oyo. Combien de gags oh Jérémie a ça là pour insulter Sarah? Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka kopesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès que ça veut te bandi déjà classe bandi da kotanga.
Tire te jamba pambola bino, bato nyonso basungaka biso, bazwaka soin na biso. Lobi biso pe bato tokoma pe bato. L'orphelinat Vida Jardin d'Éden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux, dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso, botika biso te, bobakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako, ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là bakoma basilati. Tosuki kaka na classe te. Donc toyeka ko rappeler na biso, toza toujours quand on a besoin de soumis parce que bana na bazan a besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na toza na ba avocat, toza na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana. Mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisumi na yo na ba. Toza na ba difficulté ebele awa. Toza na difficulté à mai, toza na problème ya ba mbé colis à chaque jour. Bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi. Toza congolais olingaka bana. Orphelinat Vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat Vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Média TV. Chaleur. Voilà, mesdames et messieurs, Bande Balandi à Top Média Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala, par le travail, m'a encore appelé aux 3 Nabino, devoir Nangaï, Yako servir Bino Nandenge et Longobani. Nous sommes le mercredi, le mardi, j'allais dire, 14 novembre 2023, jour pour jour, vers la fin de l'année, mesdames et messieurs. Sengozali Nangaï a représenté l'émission au Mokolomo Lelo pour vous informer dans Makambo yo Bolinga Kamingi. Vous savez, le code de bonne conduite est une émission Ezali Awa, principalement pour vous informer, pour informer Bino, pour épaissir Bino ba information dans Dengue donc Longobani ici. Beaucoup plus na makambo ezali ya bosotonde toyaka pona ko fistiger to lakisi ndenge nini faut mutu atambola kati na société ndenge nini mutu faut à vivre au milieu de gens tozali bato tozali banyamate alors nous devons vivre avec toute conscience to bungisa kibo mutu na biso te pona babiloko ezo ko entourer biso. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous parler de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On va parler, il y a film d'Acosta les irresponsables. On va parler aussi, il y a réplique, il y a Ndekonaye, Jérémy Chabani. En tout cas, ça tire une balle réelle entre Jérémy et Ndekonaye d'Acosta. Mais la question, pourquoi il faut écommander et pendant que Jérémy a participé à un projet Wana. Est-ce que Jérémy avait eu le temps quand même de parler avec son frère Dacosta aboyaki koyoka Jérémy yango Jérémy alobi non na manifester ras-le-bol nangai mais contentement nanga à travers scénario ngapé na sala gag na sala film pona koluka moya ko répondre Dacosta indirectement tout au long ya émission oyo to koluka moya to pesa bino le 4 vérités ya babiloko eza caché par rapport ya ba dire ya bandeko o ba memela bis ba memela kibiso information dans la place publique que Dacosta a saleli la pauvre Flore filmé bango bazala quitté ba participa quitté mais bazu information na bazu ngona moyen nini awa to koluka moyen to panza nteke awa les comédiens je vous ai toujours dit vous devez être de responsables vous devez beaucoup plus kozala ba amoureux ya musala na bino bolinga musala na bino na ndenge elongobani mama Belvikondi la poutine de l'écriture ya mboka Congo a proposé qui biso filmé na kombo ya représentant est déjà disponible na Belleville télévision aujourd'hui 4e épisode ezo kokota na Yerusalem abisika kimia bokota kuna zwa place zwa temps ya ko partager zwa temps ya ko commenter zwa temps vraiment ya ko savourer ba leçon o ezali kati ya filmé wana représentant tozo kene vers maponomi tozo kene vers les élections tozo kene vers temps oyo biso il faut to sanctionner biso photo pesa bato mandat biso nde photo pour ceux qui vont nous diriger mesdames et messieurs ceux qui bolani film
ça va vous aider dans ma cambo belé. Et d'aller il y a inspiration oyo, il y a scénario oyo, il y a texte oyo, qui est le tas congolais, la communauté congolaise, la culture congolaise, ministère de culture na art ne ba kogi pena kozwa. Regarde na bango ba fixer et puis ba maman lokola ba belle vie. Oh bazo ko réfléchir, bazo ko faire travailler ba mitou na bango bambala ebele. Voilà, c'est comme ça que nous allons commencer avec cette émission, mesdames et messieurs. Une pensée à toi, maman, la Queen Bee, Blasted, la mère de Bruni, Brielle, Blondine, Tata, la Queen Bee, que le bon Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de comme toi, ma soeur, que le bon Dieu a pas moulayo avec toute ta grande famille. Meldy, je te salue. Meldy, je te salue. Mélie. Je te salue, la grande dame depuis quelque part. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse, toi et la Queen Bee, Blandine Tata, la patronne. Un grand merci à Maman Bijon Ketani, Maman 90%. Au bon à Papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à toi, mon frère Thierry Mumbaya, parce que cette émission est assistée par Thierry Mumbaya. Il est juste en face de moi. Il fallait voir ce monsieur, comment il est en train de m'aider avec certaines choses, mesdames et messieurs. On continue. Un grand merci aussi à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakala Nzing, a mis le respect, maman. Un grand merci à toi, Maman Déborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary. Katez, je te salue. Big dédicace à toi, Katez, Thérèse. En tout cas, Nzambe Azalanayo avec toute la famille. Maman famille Bota. Nzambe Azalanabino. Présent bébé, Maman Nathalie Nona Mosibou. Angelos Karouan, Fatou Dokonti. Makiala Kumba, Sol Mbemba. Un grand merci à Aurélie Mafouka Yaba Aurélie. La tata de mes enfants, je t'aime beaucoup, tu sais. Donc, un grand merci à Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Nzambe abatela yo Bertin Konde. Un grand merci Nabino Nyon Sobokozwa Libako Kola Nabiso Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel, Vicky Mosaou, Boyende to banda émission Nabiso. Tous voilà nos extraits à série Nabino représentant et puis on se retrouve tout justement après pour continuer l'émission Nabiso. Merci beaucoup. Navandi makanti elinga. La situation trop vivre de et à madame T. Yongai na tia moto na députation. Na postulé. Oui. Na politicien, jamais comme maman na buzoba pamba mosola loin. Nani? Na politicien. Yango lukate. Mais franchement, comme maman ngana ronflé. Par exemple, ngana ronflé, il y aura Télémi à défendre Mboka. Mboka Bomato et Bomate. Bana Funa viva! Viva! Bana ya Funa viva! Viva! Qui pensait que moi ça qui pour la maternité, moi ça qui pona et que kotanga ya moi c'est ça pour na osali ça bana ba devoir. Voilà, donc en d'autres termes, nous devons avoir un Congo debout. Parce que le Congolais lui-même doit être debout. Pendant que vous là, kuna na parlement tango bokende. Bato ba tchaki on esika wana po ke ko représenter ba. Hermi no banda ko ke ko ba makamu na bango parce que yo là. Avola le lobby pour la liste. Ah, mais ça qui va voter ngai. Wifi est commis au fait, wifi est commis. Mais biso nyos ba comment le balo ngana mkolo. Non balo popa bino baloba. Baloba nangana bala na za mkolo. Pouvoir na pousse sous 10 ans. Non bala yo to na ko masiplier non que pour famille no eloba. Dans tout ça, on dit que c'est une l'enfant de député, nous avons postulé des nazo postulé. À Paris, mais problème t'es pour moi ça a fleur bah rosara c'est voir rosette et Fanny mais même le gars là-bas là on le c'est spécialisation d'autres. Et quel est ton projet pour accompagner Maman Milo?
Mon projet d'accompagnement, c'est l'anniversaire des guerres, des stylistes que le monde d'une façon oubliable par rapport à façade du mort. Merci. Éviter la première catégorie de bisobana. Catégorie on est bébé. Madame. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous voulons parler de nos artistes Evre Nabango. Justement, Kolanda a déjà extrait un film Outi Kolanda représentant, ça veut tout dire. Et Bandeko Ebele va comprendre. Bandeko Ebele va copier sa maman Bellevue raison. Je vais parler. Il y a Oetali inspiration, il y a artistes. Je vais parler comment est-ce que les artistes s'inspirent pour un scénario. Parce que depuis un certain moment, je constate qu'il y a un problème de compréhension par rapport il y a titre, scénario, il y a théâtre. Un artiste a s'inspirer juste Abimi Bolibanda, Yanda Kunaye, la nature, Abani Kozwaba, inspiration, Abani concevoir quelque chose. Un artiste a s'inspirer à travers un roman, à travers livre Mokoboye, à travers Makambo Ebele, à travers une histoire, à travers un événement. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. Il y a certaines personnes aussi oyo bako makana niveau yako imaginer makam. À imaginer à tikaka katotia. Le fait aussi ba fait à société et permettre à un artiste à s'inspirer. Tout le monde ba jibem piana ba yemba yango, tout le monde ba musicien belé ba fabrigas ba yemba, tout le monde ba bina filé aussi ba uta koyemba, tout le monde ba fali poupa ba yemba ba nzembo oyo bazala inspiré par soit entourage naie, soit réalité moko boye, soit na bolingo mo boye akutana ki nango lokola nzembo ya fali na lelo na sosoli menana lelo na sosoli que véritable bolingo so ndenge nini wana do fali donc yembaka ke ebata maka na baser oyo bazalaka timide ba oyo basalaka semblant lokola balingaka te. Ce qui avait poussé na artiste Fally Ipupa akomati na niveau wana abimisa donc loko wana a s'inspirer qui par rapport ya attitude comportement moko boye basi moko boye ba affichaka et aye ko comprendre était na comportement ya ba mama wana ba affichaka en tout cas ceux qui ba lobby ba mi pesa na bolingo kuna pena e batamaka e fandaka. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal mes frères et sœurs. C'est tout à fait normal aujourd'hui. Un artiste a koki kokende na monument ya papa Lumumba wana. A telemika wana abandi ko s'inspirer à décrire Lumumba. A côté na histoire ya Lumumba, atangi Lumumba a sali scénario nae. Mais aujourd'hui le théâtre est commis raconte moko boye ya bêtise. Le théâtre congolais aujourd'hui la majorité de personnes ba komi ko utiliser yango moyen moko boye ya ko se rendre ba compte. J'ai un problème avec X, j'ai un problème avec Y, alors pour na régler yango bien, faut na komela yango na nzela ya film pour na répondre yé. Pour message nanga et comment bien. Or, mission principale ya ba comédien, ya ba artiste ezali wanate. Ezali wanate, les artistes et comédiens, même le musicien, bazalaka na charge belé même ya ko faire avancer le pays, ya ko teka culture na biso.
Parce que bango baza image ya mboka na biso. Et il vend aussi mboka na biso, même si na balibanda aujourd'hui, nous sommes fiers de Fally Ipupa, nous sommes fiers de Ferregola, nous sommes fiers ya ba papa na biso Werason, ba Kofi, ba Jibem Piana et j'en passe baza ebele. Parce que aujourd'hui si on parle de la musique congolaise na Kenya, bakolobe la musique ya Congo mais ba associé yango soit na Werason, soit na Jibé, soit na Kofi, soit na Fally Ipupa ou Ferregola. C'est tout à fait normal, c'est logique. C'est logique. Mais aujourd'hui, Tokomi même n'a pas sinamoté, n'a soni même Yakolanda, surtout les gags, avec les enfants, avec les parents. Gag est commis un moyen oyo, les artistes, bah commis Kolakisanabana, comment il faut insulter une personne, comment il faut qu'on réponde à Moutumabe, comment il faut qu'on trompe donc parce que la pratique n'y so yamabe pour gag et sens. Et curieusement, ce sont des choses bizarres comme ça, trop sales, où ils allaient présentables étaient na mis sur bat, où ils allaient dignité na ya bat. Mais ce sont des choses que la communauté congolaise préfère parce que beaucoup de gars que bande konabiso ebele basalaka eza communautaire et sous kaka na communauté congolaise et bimaka na ngo libanda te parce que beaucoup plus eza na lingala. Et c'est comme ça. Les artistes de mon pays, surtout les comédiens, na moni ndeti ba musiciens et belé, moi et belé, bazana moi sens moko boye ya ki leadership que les comédiens. Les comédiens ba komi ko perdre makambo et belé n'ont pas été préparés pour na kozala ba leader, bazala na succès, ba lobela bango lobby. Ba comédien belé ba komi ko perdre ba pédale na ba objectif ya musala na bango. Aujourd'hui na ba bêtise nyonso ya ba chroniqueur o Fabrigaz abenga bango ou abenga biso ba chronifuati. Ba bêtise na bango nyonso eza associé par les comédiens. Aujourd'hui on retrouve ma nyonso ya communauté na nzela ya ba comédiens. Sodomi na nzela ya ba comédien, ba lesbiennes, ba PD, nyonso na nzela ya ba comédien. Est-ce qu'on peut se poser des questions ya koyeba pourquoi toujours le mal entoure batu oyo bazali censé d'apporter un plus na masse, batu oyo bazali censé ya ko éduquer masse, ya ko éduquer mœurs, ya ko apporter un plus na société congolaise? On peut se poser ba question biso nyonso. Pourquoi ils font ça? Et belé bakoloba ete bazo sala ngo pona mbongo, pona ba vue, pona visibilité. Et belé bazo ko sala ngo pona bomengo na bango moko, ils s'en foutent de tout. Mais moi je vous dirais que y a beaucoup de personnes qui font ça, c'est parce qu'ils savent que la communauté congolaise bazana pour accompagner que de bêtises, pour n'avoir applaudir que makambo o ezali ya bosoto, makambo o ezali ya mabe. Mais les comédiens bomi pe sa valeur, bomi pe sa respect, boyeba oboza. Tolinga bino mingi, tel que moi. Na respecta bino mingi, na respecta bino mingi, na linga bino mingi. Et na linga musala na pe trop. Voilà pourquoi je suis toujours pembe na bino pour vous accompagner, pour na booster bino, pour na tindika bino, pour na défendre ba cause na bino. Mais aidez-nous aussi, il y a ko défendre bino na makambo yo ezali na nzela, makambo ezali ya malonga. Et non dans le bêtise. Et non na kati ya n'importe quoi. Parce que ça va rien changer. Bomitalaka, je suis comédien donc aujourd'hui, pourquoi on m'appelle comédien? Pourquoi on m'appelle un artiste et cinéaste? Et d'abord, c'est qui un artiste et cinéaste? Tokoya kotangisa musala na bino te ao. Tokoya kolakisa bino pete nini o bino fo bosala. Mais c'est grave ça. C'est grave. À travers ba film ba maman o bazo kokoma. À travers ba film ba papa o bazo kokoma. To sala ka effort biso ba to total kango to retenir quelque chose. To zwa eloko moko boy, c'est très intense. C'est très important. Total la film était kaka parce que ngana lingaka
Bellevue, nalingaka mama Top, nalingaka mama Milo, nalingaka mama Étoile, nalingaka mama moko boye papa mo boye a participer kuna tikanga na kinoko tala non. OK otali po ozwa eloko mo boye na makambo yo ozotala. Et ça linga passi. Pourquoi et ça linga passi? Hier, j'ai reçu beaucoup de appels, de messages par rapport à la situation oyo ezo koleka na baitando eke. À la télé ici, nous savons tous, il y a un groupe de gens qui accompagnent une comédienne oyo mission na bango ezalaka pour détruire le théâtre congolais, pour na ko détruire ba réputation pour na ko descendre les comédiens juste pour la gloire d'une seule personne. Ils peuvent respecter que Mutumoko. Les comédiens n'y sont bazali ma papa et pas na bango. Ndenge bango moko balobaka. Ba représentaka elo côté liboso na bango. Bazaka na valeur te. Ba chosifia ka bango. Et surtout batu oyo ba yebi ke batu wana bazalaka na avis moko te na mutu o bango basutenaka. Balaka bango aux yeux de tout le monde, au vu de tout le monde, que bino, toko tikaka binote, toko continuer toujours quoi abuser, ko nuire na ba réputation na bino. Et enfin, bazo continuer pe ko salaka musala na bango mabe, ndenge ba salaka et pas batu miso ezalaka ya malamu, mais et pas nanga na monango ba pratique ya mabe. Bope sanga lelo réponse, je pose cette question na ba maman bazo ko talanga. Une fille qui passe à la télé pour afinga nzoto ya mobali. Un homme qui passe à la télé pour afinga nzoto ya mwasi. Tokobenga mutu wana nani? Azali insensé te? Est-ce que mutu wana azali responsable? Tokotia na rang ya ba nani? Akozala na rang ya ba irresponsable, n'est-ce pas? Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez aussi les autres et causer quelque chose de bien. C'est très facile en tout cas. Et ça exercice mo bo écoute et c'est nganango énergie et belleté. Aucune personne a organisé un échec nae. Mais j'ai l'impression que les comédiens herba sangana kana ba tournage ya bandeko na bango ba misusu ba organisé ba échec ya bandeko na bango. J'en suis sûr. Beaucoup de comédiens, même Herba qui n'a pas participé à un projet à Mutumoko Boue. Et belé ba prière na bango ezalaka ete projet on a kei et simbate pour atika la sujet ya moquerie. Musala na bino ezali théâtre. Boza ba journaliste te. Musala na bino ezali ya koteka ba audio te. Musala na bino eza wana te mes frères et sœurs. Et comme il ça la Sony aujourd'hui dans le théâtre à Congo. Vous savez bien que ce groupe de gens, objectif na bango eza, ya ko nuire na musala na biso, ya ko bebsa musala na bino. Mais comment bokena ko s'aligner na batuana? Moi je me pose des questions. Vous avez peur de quoi? Yango omoni dans la vie, bolinga ko sala ba likopana bandoki te. So sali likopana ndoki, ako finir par kolia yo ko boma yo ko nuire yo. Na lobakango ebele ya ba comédien o bomonaka ba accompagnaka bandeko yo ba finga bango baza ba comédien oyo baza na ba dossier grave na bandeko wana parce que moi a bouger ezate so bouger to exposer yo to bimisi buzo bana yo na mpoisa. C'est toujours les comédiens. C'est toujours le même journaliste qui entoure X. Bazali à la base il y a destruction ya théâtre à Congo. Bazali à la base il y a destruction, il y a des comédiens nyonso. Le film est irresponsable, il y a Da Costa. Lorsque Da Costa a commis film, à quel titre n'a plus réel, les irresponsables. Qu'est-ce qui prouve que na film wana Da Costa a sali liango Flore? Ou bien famille à Flore. Qu'est-ce qui prouve que les irresponsables oyo Da Costa a tient un titre et film nae a benyango famille ya ba Flore ou Flore
Les irresponsables, basés belé. Même au Bozo Kosala, vous n'êtes pas responsable. Est-ce que vous ne pouvez pas venir aujourd'hui avec l'intelligence nyonso, sagesse nyonso, Bofandi pour se dire, mais écoutez, Dacosta a commis un film na Kombo ya Les Irresponsables. Donc, les irresponsables, les bananes bazaba irresponsables. Pourquoi Dacosta a commis un film les irresponsables? Bozomi tuna ba question na pe katina bino bomituni. Katina yope omituni. Est-ce que parmi les irresponsables naza na katité? Est-ce que les gens qu'on cite là, je ne peux pas me retrouver? Mais si tu sais que tu n'es pas irresponsable et tu es responsable, reste calme. Bozo s'agiter pourquoi? Pour boyebi ba contenu eza na katité. Boyebi nanu ba contenu eza na katité. Bozo s'agiter pourquoi? J'ai suivi une émission d'une... C'est une femme qui insulte même la femme de Dacosta. Je suis incapable ya kotia audio wana awa. Azofinga moi si ya Dacosta, la femme de Dacosta, s'il vous plaît. La femme de Dacosta. Une femme innocente, oyo, azalaki na ye kunate, ayebi na ye loko ata moko te, makambu ya musala mobali na ye ayebi yango kutu te, etali ye te. Mais bosuki wana te, je cherche la vidéo en tout cas. Je ne sais pas ce qui n'a cause mon ango lisusu. Bokomi tin à niveau d'insulter sa femme. Pour bénéficier quoi? En tout cas, il fallait que je puisse enregistrer la vidéo. Et la personne qui fait ça, c'est une femme. Moutoua bongo bo bengi ye responsable. Moutoua bongo aza responsable. A cause de la kaka irresponsable, non? Mais il faut être yabino. Hein? Bozo ko se retrouver. Film maintenant ne bimité, mais chaque moutou est en train de prendre sa part. Chaque moutou azozwa part nae. Chaque moutou. Chaque moutou azozwa part nae. Film maintenant ne bimité. Chaque moutou azozwa part nae. Les gens qui insultent la femme de Dacosta parce que la femme de Dacosta ayaki kosala nini. Ba comportement à bongo, ba kobenga bino banane. Vous êtes des irresponsables. Boza ba irresponsable. Boza ba irresponsable. En tout cas, excusez-moi, je suis en train de chercher cette vidéo. Dans celle qui est rare, il fallait enregistrer en gros, mais la vidéo en gros ndenge kota R moko, vous n'allez même pas avoir l'idée ya ko sala yango, ya ko enregistrer yango. C'est grave. C'est grave. C'est grave en tout cas. Ba comportement bongo, on va vous appeler banane. Bakobenga bino ba irresponsable. Le film maintenant est bimité. Film maintenant est bimité. Nanu est bimité. Mais chaque moutou azozwa par naïe. Chaque moutou est en train de prendre sa part. Moutou tout azozwa par naïe. Et comme ça aussi, à quel niveau vous êtes des irresponsables? Ah, cette vidéo, on a raté en gros vraiment. Il fallait mettre ça ici en tout cas. Veuillez m'excuser. Prochainement, je vais vous amener ça. Oui, vous êtes des irresponsables. Vous se retrouvez parce que moi, aujourd'hui, Moutou Ndetinga t'a dit, qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Hein? Qu'est-ce que j'ai à voir? Problème ni ninga na za nango na katio.
parce que moi je sais très bien que Nazananga irresponsable était, Nazali responsable comme je suis là. Maintenant, on les cananga la télévision car pour nous finga mutu pour na nini. Dacosta akoki ko s'inspirer na ndenge nyonso. Akoki ko s'inspirer na ndenge nyonso akomi filmer na ye. Si aujourd'hui les artistes bakoma ba filmer sur les musiciens, bakoma ba filmer sur le pasteur, bakoma ba filmer pour na bandoki, bakoma ba filmer pour na ba catégorie ya batu nyonso. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse concevoir un truc pour le comportement ya mabe ya biso ba e otozo ko présenter ba émission? Pour na nini bozo koka ko supporter yango te? Bozo koka ko supporter yango te pour quelle raison? Vous devez supporter ça parce que ezali comportement ya mabe te. La même façon donc bozo mona été Dacosta a exposé bino abimisi yango na mpoisa ezali mabe, mais c'est de la même façon que batu o bino bo shokaka wana ba mona mabe, batu o bino bo finga wana ba mona mabe. Les irresponsables, en tout cas vous avez tapé hein. Vous avez tapé, d'accord. Vous avez tapé. Moi, je suis ici, je viens pas pour na. Et bima non, nazo côté la Dacosta, je n'ai rien à voir. Nakanisi na no bomonanga ite ke nake yamba Dacosta et tout. Mais c'est un frère, c'est un artiste qui a fait son travail. Et Moussala na yewana ezo mérité. Batu ba respecter ango. Moussala na ye ezo mérité considération. Moussala Naye, il faut tout accompagner parce que c'est un Congolais qui a posé acte ou peut-être batu bakoka kolobate na se ya hypocrisie bozo koyambana bozo s'embrassane. Or azo ko vivre na hypocrisie. Mais Dacosta makamo batu balobana se atomboli mungongo nae que nous vivons à côté ya batu oyo bazaba responsable té. Bazui azui ba pratique ya mabe o batwana bazo ko sala atiango na itando ike pour biso to zwa conscience to éviter to boyango. Where is problem? Yeah, come on, where is problem? Le problème est où? Non, continuez ka ko lukado vidéo nanga même atandenge to so la boy. C'est grave. C'est que nakata film wana Dacosta a fingi nani? Il a insulté qui? Personne. Mais regardez combien des émissions où ils allaient organiser pour insulter rien que Dacosta. Et sa femme, sa famille. Bozo finga pour nanine. Pour asale linani filmer. Qui vous a dit que asale filmer pour na flore? Bato bazo pe sabino ba matière wana bazo ko sabino. Bazo ko sabino bazo informer bino mabe. Bazo informer bino mabe. Ebele bakoko isama na mabulu na suka eko mamakamou ya ba pardon parce que boza makasi na ba pardon. Suivons d'abord l'extrait il y a film oyo. En tout cas avant bima et ningisi déjà internet c'est que ko bima nango et ko zala quelque chose de bien, tout le monde va se retrouver. Na kombo ya les irresponsables ya Dacosta. Suivons. Merci. Na na matière ya bio na ngamorote bandela wapi ngaye to finga maisu na internet ya mobali nani kasi nani mobali internet ebike ndako eza ngala okende wapi yaya internet ebike ndako eza ya yo yo filmaka ndako chaka na internet oyo sabati ndako na yo dokuna na internet oyo sababa vie mususu na kibo moto bo bozala ba vie mususu ba mono ba koto na minature ko so mata minati oh mama pardon na ko na matango lokola baba tsape ba mama na ka saba mataka bango te na ba réseaux sociaux parce que ba chaîne na bino mosala ka biloko na bino so ba benga ba émission YouTube est la façon de mettre tangola. Moi non là ça n'a pas fait attention. Attention. Sana mwana
lelo elongi nanga kona ba réseaux sociaux nyonso bato bazofinga kofinga ezomata ezokita likolo na oleki na nga osanga otika grâce na Jérémy ndikekenda na ndika ya maini sambu na bakese ya donc aza bila pemi dans aza biso yeka omoni omba moi mona na bakese mais comment ça a c'est l'été bala eza nde mbeto liba eza mamuta kolia te nga nalingaka na mwa bafantasme na ngai bayelango mpo na mibali biso toyelango mpo tokoma bapire pesa bamadame. Chers amis internautes, partout Bosolandangai, partout dans le monde, chez votre sœur Arline Woko Kande Tolobara, moto ebele, mambo ebele kande ezala. Papa, okunataka nzizide balando na kota. Dalasco Palmiche mutamune na yo ki phrase à modèle wana. Yembongo omema mobile ata na braza za na ngote. Azata na mbongo mobile na braza te. Akozo api na musala YouTube wa passion. Na pe pona zala wana na yeba ki makambo leka ki boye apesa ki boye zonse ki boye bakabola ki boye. Comment bino bokoko kende bokatinga? Yo lobaka ba matière nga na na lexi matière yo ndo lexa matière na tebe bayebi yo. Bayebi nga. Matière, balobini. Soka si azui à la kubu, caméra ezawa, donc vie à mutu, et ça sur la sensité. Ngale ya muna boko liyo, na la kisoma mwa lesbienne te. Na la kisoma mwa lesbienne te, na kisoma nzela nzambe. Mpepa lesbienne oke kozongo wapi. Lelo nga nazo sabu. Et seconde yo ba boa kaka kombo na yo na ba réseaux sociaux, na mwana mobali yo wana. On a dit kaka na cha vie na danger. Oyebi de quoi je suis capable. Yo Omar. Voilà, de retour sur ce plateau. Ma finga nyonso bozoyo kana ba etando ike wana. Bazoko finga da Costa pour un projet oyo bo totala extrait nango. On insulte toute la famille de Da Costa à cause ya extrait oyo. Le problème ici nazo mitu na ba question boyebi contenu ya film été. Bo confirmer ndenge nini ke film oyo asalelaki yango ndeko na biso oda utaki kokufa. Pensez-vous que Flore était chère seulement pour vous? Bino baye bo finga kabat. Parce que ngana lobaki yango na émission moko na salaki. Dès son vivant bino bobano linga Flore te. Bolinga Flore te. Bon malmena mwana wana ti akufi même azokufa na mbetu yo hôpital na ba émission na bino ya mabe. Boza batu fo boyo kasoni. Boza batu ya koya koloba te yango na loba heureusement le ridicule ne tue pas. Boza batu ya koloba te. Vous avez malmené cette fille. Vous avez chosifié vie à mwana oyo. Yango nga na tuna ki Flore travaillait chez moi na chaîne nanga. Moi je prenais beaucoup de temps pour solana Flore. Ebele, battant ebele. Yako solana ndeko wana moi si. Mais bino o lelo bozo sala ba émission ebele pour nos finga Da Costa. Mais quand Flore, lorsque Flore azaki vivante, bobando linga ko sala kutu ba émission na Flore te. Bobanaki kolinga même pas kotambola mingi na Flore parce que soi-disant bobando lobaki Flore aza fille ya mpoka ya malédiction ndenge kaka bolobaka na ba émission na bino. Mais aujourd'hui vous voulez kobima bana malamu. Da Costa qui a fait son film, a sali film nae, il a aucun problème avec Flore ni avec la famille de Flore, ni na mutumo boy asali film nae sans coût à calculer Flore. Mais vous venez à la télé pour bobo luka placement boy ya robimela pour boko tela pour na finga Da Costa. Na ko finga nyonso bino bo finga. Bo ganya kanine bo bénéficier nini pour ba mafinga ngo ekola kana ba vie ya batote. Vous gagnez quoi? Les gens qui vous informent, bazo pesa bino ba information le kuta. Et ce qui est grave, Jérémy Chabani, entre les loups, balia nakate.
Comment les journalistes s'attaquent à ton frère, collègue, par rapport à un projet où tu es participant. Mais Okoya kozwa luxe, courage aussi, de faire une vidéo ou bien il y a aussi la gag mokoboe pour répondre ndeko na yo wana indirectement. Pour répondre frère na yo. Yango naïb sabino ba comédien, vous devez faire très attention. L'hypocrisie boyo kaka hypocrisie eza. Mais abino eza hypocrisie te. Abino faut lukela ngo kombo. Parce que regardez bandeko o ba finga batuna internet. Regardez ekiri wana. Solidarité oyo bango bazalaka na yango bien que bazo sala batu mabe bazo nuire na ba vie batu bazo déstabiliser ba couple bazo ko boma batu bazo ko boma ba vie batu bazo ko boma ba couple batu bazo ko panza batu bazo ko zangisa ba famille kimia. Mais regarde solidarité bazalaka na yango. Bako céder ata ba yebi ke bango bako céder. Mais vous avez la facilité d'exposer votre frère. Na ba rumeur odo banaki ko bima ke parmi les gens oyo ba solo laki na bandeko wana na ba rumeur parmi les gens oyo ceux qui ont amené cette affaire vers ba journaliste o ba lukako déstabiliser ba comédien. On avait aussi cité le nom de Jérémy et aujourd'hui peut-être ba makambo batu bazo koloba na vidéo on a kotie la bino awa et koki ko accompagner ba rumeur o batu ba banaki koloba parce que c'est impossible ça. C'est inexplicable. Namawana Sony. Comment vous pouvez tomber si bas comme ça, Jérémy? Comment? Parce que vous avez peur de quoi? Parce que vous protégez quoi? Parce que ceux qui ezana eloko o yo faut protéger, yo faut o banga, c'est ton travail. C'est ton travail. Il faut sauver ton travail. Et non comme écoute ça n'a problème. Donc Ozon di manayo ozo problème na collègue na yo d'Acosta mais o soigner na ba journaliste intérêt na yo ezanini et pas na bango. Parce que je vais vous mettre ça. Après information souka na utu kozwa awa on m'a appris que asali angonde gag. Nata onde asali yango gag. Mais moi je me pose des questions. Source yaba inspiration à Jérémy Ezalaganine. Source, il y a inspiration à Jérémy et Zalaganine. Aujourd'hui, en quoi la société congolaise, la communauté congolaise, le théâtre congolais, à cause de la fière Yande Konabiso Jérémy? Parce que c'est un artiste. Jérémy est toujours derrière le bêtise, qui ne le sait pas. Là, tu viens de tomber si bas. Or, Rosalie, Ndeko Oyo, actuellement, il faut qu'on se le dise. Bar na yo ezali kolo na bagag na yo ozoko sala. Mais là tu es tombé si bas. O s'associer na batu oyo bazo luka ko boma musala na bino, bazo luka ko boma métier na bino, secteur na bino. Et c'est comme ça que petit à petit batu bakoki ko comprendre que batu oyo ba travaillaka ensemble. Parce que le rumeur était que parmi les gens oyo ba yeko yebsa batu oyo ke D'Acosta Asaleli Moutoumoko film, il paraît, on avait cité les noms aussi de Jérémy. Et avec ça, ça veut tout dire, n'est-ce pas? Ça veut tout dire. Les comédiens, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Très attention. Ouais, le cinéma est âgé d'ensemble. Et âgés d'ensemble. Ce qui est à la galokola, bisobo, je travaille, caméraman Azate Liboso, je suis moi, ma caméra, et puis micro nanga. Na fini rek, na tie retour, je travaille parce que le caméraman Azan en retard. Na osa la émission, oh, ekobima batu ba la yango. Mais le cinéma, c'est pas ça. On doit avoir besoin d'un caméraman, clackman, moutoir perche, moutoir son. On doit avoir un scénariste, on doit avoir un script, on
on doit voir Bato Ebele, les acteurs, on doit voir le... Voilà, ça demande beaucoup de personnes. Mais, ce qui est dépendant, qui kakananga, et que ezala ki musala, ou ezaki yomoko, oko sala au jouer barol nyonso. Ba comédien fallait bolongwa na mulongo ya Bato Ebele. Ce qui tue les gens, au bazo ko boma bato. Naba au bazo ko poser ba acte ya boye pour détruire le carrière, le projet d'un frère. Bazali elo komoko. Nous devons peser nos mots. Nous devons nous respecter. Nous devons nous respecter. Nous devons peser nos mots. Bozo ko we lanine. So moni da costa na nzela okobenge mwana mama. Mwana mama nanga ndeko nanga. Yango ebele, yango bomoni makambo da costa tie na kati ya film wana les irresponsables. Ebele bazo finga batu na ba télévision soki amonyo na nzela mwana mama internet ekenda bongo internet eza église qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Soki internet ekenda bongo chez tout le monde et pas nanga internet ekenda bongo te. Internet faut ezala na principe na respect. Ouais, tu m'insultes à la télé so moninga na nzela opesa ngambo teta. So na kufi koyate, so na beli koyate. So moninga na fulu ya l'état zwa essence so pas tumbanga nazika na kende. Parce que eza na importance te. Lorsque je suis vivant comme ça, tu me respectes pas na kufi olingi oya kolela. Ndenge bokenaki kosala ironie na matanga ya flore. Ndenge bokena kosala ba semblant na matanga flore. Nga koyate, ne viens pas. So yo kinga na problème, ne viens pas, ne viens pas. En tout cas, ceux qui bandeko onazala na bango balembi famille nanga e kolembate. Ma famille est en tout cas e kolembate. Bako wanga nanga pété ba boaka nga pété. Ne viens pas. Ata ba déjà donc oyebike to bando sola très bien to pesa na kambote. Soko zaka muto mafinga o finga ngai déjà yeba ke non nzela koyate. Koyate. Otikali frère, otikali sœur, otikali ndeko. Pour le son. Parce que nous sommes des humains. Mais Namakamousous ne vient pas. Ne viens pas, notique la yo espace T, ne viens pas. Parce que au commis un danger pour moi, un danger pour la vie nanga, un danger pour l'entourage nanga, un danger même peut-être pour l'andaku nanga. Ne viens pas. Internet et kena bongo entre vous, bossa là-bas association na bino ya bêtise. Mais chez moi, dans Nzela, nanga kolekate. Ça, je le dis, je suis à la télé. Et d'ailleurs, je vis seul. Nazala na mastatin, j'ai pas un meilleur ami. Nazala na bekirite, je vis seul, je fais mon travail comme ça. J'ai mes confrères locaux là-bas, Ivy Pan, locaux là-bas, Bandeko Nanga, ba Chic Moukadi, ba Mundirba, ba Yams, ba Franck Stemai, ba Ken Piana, ba Valdi Tambwe, ba Vincent Tulis, ba Saratola, ba Thierry Mumbaya, ba Demer, baza ebele, ba Alain Dele, baza ebele. Oyo, Ezak Lelo t'a dit, a un problème, j'ai la facilité, il y a qu'à consulter, bango, et puis bah, répondre favorablement. Et puis, baza na notoriété, baza na personnalité, baza na dignité, basintia Kapache. Basintia Kapache. Bande konanga lokola azala nandoi ya grand-mère nangai kapinga na poto na pese mboto. Mais les autres qui s'embrouillent là, les autres boza na bêtise, faut vivre bien, faut finga, faut vivre bien, faut humilier, faut vivre bien, faut publier mout, faut vivre bien, faut luka ko somba ba audio, faut bimsa ba audio. Ceux qui sont yeba au finganga, en tout cas, et pas nanga au longwa. Au longwa. Parce qu'on ne peut pas encourager le mal pour venir donc à la télé ou le non. Internet est kenara bongo. Internet est kenara bongo, non. Vous ne savez pas qu'est-ce que bino vous osala na ba famille abat na ba vie abat. Jérémie, vous m'avez déçu. Encore une fois, vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu encore une fois, mon frère.
Et aujourd'hui, je ne pense pas même Bandeko Oyo, Bapesaka yo respect, considération, crédibilité. Je ne pense pas que Bakotala yo na même lissou. Je ne pense pas qu'ils vont te regarder avec même Eyo Babano Talo Lobby. Pendant que donc, Ozo Mona Kena minute Oyo, Ndeko na yo a un problème, Ndeko na yo a un souci, Ndeko na yo a face, ya batumo boye baluka ko détruire ko nuire. Et toi tu viens pour osa la gag, au contredire Makambo ya Ndeko na yo. Et il a dit quoi? Suivons d'abord ça. Moi si kitoko. Oza moi si kitoko, apprenez à respecter les morts. Est-ce que vous êtes censé papa? Vous êtes là quand il bimbe film. Vous êtes censé, vous êtes là quand il bimbe. Yo mto ko mabalobi peke o scénariste. Vous êtes censé au koma pour na bimbe. Et puis tant de bon côté, au tchèque comme oui mais ekende quand même. Au toucher non ba point mususte mais ekende. Et puis tant de bon côté ça va ninga na ba problème. Si au tchèque ba casting no ba éviter que film où ils a dédié na mutu. Ba éviter. Ba ça musambo tout ça on va cacher na bango les mbongo na ya. Ba cacher ali mbongo ya mutoki. Botelema. Il faut pas seulement. La pronom. Toi il faut pronom na nini. Pour café moi on a pas s'il te plaît. Parce que discussion film hein. On tchaka mobile c'est pas mieux. Vous avez suivi. C'est la réponse de Jérémie. Je dis la réponse de Jérémie et pas Yada Costa. S'il vous plaît, soyons humains. Ici, je ne viens pas pour défendre Da Costa. Je ne viens pas pour défendre Da Costa, mais je viens défendre Valero Zakati. Yada Costa, Namusala Yada Costa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que, dans temps normal, logique des choses, un artiste, un frère, un collègue qui est en train de traverser un moment où le film est menacé na batu oyo bazo lingate que frère nanga a réussir na projet on okoya ko sala ce genre de choses parce que makambo oyo Jérémie atiena gag n'est-ce pas makambo oyo bozo yoka bande kwana nyonso babana ki oloba na ba live avant Jérémie donc ça la gag na ba live ya bande kwana soki bolandi bokoyoka makambo oyo Jérémie a sali gag. Ce sont de même makambu, de même maloba. O bande kwana nyonso babanaki koloba. Ke na tournage wana to banaki yebisa Da Costa boye. Yango yo Jérémie à reproduire en route na gag na et. Mais moi je me pose des questions. Pourquoi à chaque fois son nom le nom de Jérémie est cité na makambu ya malamu penati? Pourquoi? Ursule Pechanga Awa. Le travail de Ursule Pechanga a été menacé par le même groupe de gens. Par le même groupe Yabat. Le travail de Ursule Pechanga menacé. On a commencé Yakobenga même Babandekwana Bakinoko Lukati Gomez qui vient pour manifester mes contentements na yé. À manifester mes contentements na yé. La première personne au doit les cas qui pour s'attaquer na Gomez, à Finga Gomez, c'est Jérémie Chabani. C'est Jérémie Chabani. Mais na groupe Simba toyeba ka Jérémie Chabani te. Toyeba ka même ata rôle moko te ya lokuta o Jérémie donc a joué. Na film ata moko. Mais muto ye afinga ka wana azana tina te nini te. Oh, mais à jouer dans un film où cette dame était une actrice principale. Face, il y a Bellevue, face, il y a Sila Bissalou, face, il y a Ursule Pechanga, face à Jérémie, face, il y a des comédiens, il y a groupe Simba. Donc, on a moi aussi à jouer un rôle, à incarner un rôle. Comment dirais-je, Azala, une actrice principale dans un projet. Oh Jérémie, peut-être donc Azala même à ta connexe, même à ta plus projeté. Pourquoi toujours kaka Jérémie? Maloba oyo lobi. Olingi o faire comprendre Batounine que Jérémie yoza mutu malamu. Que Jérémie oza mutu ya malamu.
olingi o se décharger po o lobake otie batu na casting oyebisi bango te ke filme o ozo salela mowei okotisi batu na makamuna ata bino moko. Non, qu'est-ce que les gens n'attendent oyo bako comprendre pendant que na filme wana yo zalaki lorsque bazo tourner oza na kati ya filme wana campagne na bino bokomi kosala eza nini parce que nga na yoki batu ebele batu nyonso bajouer na filme wana bo boyikote filme wana eleka te ezali projet o ezali en cours ezali eloko o ezalaki déjà bien préparé filme wana bo boyikote yango eleka te filme wana basaleli mutu akufa filme wana eleka te komi campagne contre mosala ya ndeko na bino et vous êtes très à l'aise, très posé. Non. Mais Jérémie, oh, le azali d'honneur, il y a leçon. Lorsque il y a Gabriel, il y a Gabi, maman Gabi, Afinga Sarah Awa Tokaka. Jérémie a ça là combien de gags? Naba oh nyon so bazo ko réclamer oyo. Combien de gags oh Jérémie a ça là pour insulter Sarah? Gars combien ils ont la chaîne ya Jérémie, allez vérifier. Ceux qui makambo non lobaïza, il y a le kuta, allez vérifier na makambo ya ko toka. Ceux qui Sarah a comment ti na niveau na yena ndeko na ye nani Aminata. Babe banane na ba téléphone, c'est à cause il y a ba gag ya Jérémie oda banda qui ko sala contre Sarah ya ko toka. Là Jérémie tu étais aux Aki na po na yo, tu étais sain, tu faisais un bon boulot, tu faisais un vrai travail, tu faisais ton travail d'un artiste. Bopé saka musala na bino valeur. Bino moko bozo ko mi se respecter te. Bana oyo bako respecter bino ndeni. Bako respecter bino ndenge nini. Bako respecter bino ndenge nini. Mais ici, tout le monde a awa. Biso tout le monde a awa. Je prends cet exemple. Si Jérémie est ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est grâce à Maman Bellevue. Grâce à Nzambe à travers Maman Bellevue. Bafinga ka Bellevue awa nuit et jour boutou moi. Boutou s'il vous plaît boutou moi. Bon excusez-moi boutou moi. Nanou na yokata place Jérémie à Salam mata communiqué était de passer à la télé pour dire non, Bellevue c'est ma maman. Boko finga kaye boité, boko ki ko bana ko humilier boité, boko ki ko bana ko sala ye boité. Tozo ye babino na misala na bino. Jérémie n'est pas un exemple pour les artistes et comédiens okoki ko ya ko accompagner ko pesa batu maloba boité. Bino Batou Bolandi, qu'est-ce que vous avez compris? C'est comme ça que vous êtes en train de tuer votre propre métier, votre propre travail. Penses-tu qu'aujourd'hui, à cause de la même bouana, penses-tu qu'aujourd'hui, bande konayo misusu même ba Adaï Lunga, ba Bobo Manoka, ba président Gesho, ba cause de la nesengo na yo? Non. Bobanga kanini pembeni ya bandeko oyo makambo o bino bozana ngona bango peut-être yango il faut bozalaka au service na bango. Vous devez les servir, vous devez le respecter, vous devez tia bango na ngwende na bango. Mais c'est ridicule. C'est ridicule en tout cas. Nathan oyo de faire un truc comme ça, c'est ridicule. Non, le comédien, beaucoup ça la biso passe. Beaucoup ça la biso passe. Bossa la très attention. Bossa la très attention. Makambo tout biso tolobaka. Nga nazalaka. Je suis un peu compliqué. Quand je dis, lorsque je parle, makambo est belé dans lobaka de kokisamaka. Bossa la très attention dans makambo dans lobaka. La majorité ya o na lobaka et kokisamaka toujours. Les comédiens, vous devez faire très attention. Le mal n'est pas loin de vous. Tosenga bino bozala bande côté parce que bozala kamakila mon côté. Mais tosenga bino bolingana, bolinga musala na bino.
bolinga musala na bino. Parce que je peux pas imaginer to chapena eroyo bandeko wana o bafingaka o na internet bino boyebi bango. Makambo aboye ezo lekela bango na kati à l'interne. Moko na bango akoya lisusu po afinga moninga a exposer. Mais bazo senga bino balobi nini bo obligé na Dacosta filme wana elekate. Eza oyo bazo senga bino. Et puis awa ozo négliger même cacher oyo ba pesi yo. Mbongo ngo combien pona nini bolingi kokota batu na ba problème na bino. Na ba rancune na bino. Ata bino moko c'est soyons non, j'ai tellement de réserve na monoko nanga, je pèse mes mots. Je suis appelé, il y a qu'on respecter Badou. Je suis bien éduqué, je suis bien élevé. Mais ce genre de choses, et tout ça, ça prouve suffisamment. Donc, vous prouvez la limite Nabino dans ce que vous faites. Et ça a bien au goût de filles d'Acosta avec sa famille. Lobby au Gobenge coach, il y a qu'à tourner. Il y a à tourner. Les hommes, ceux qui sont vraiment des hommes dans le théâtre, vous devez décider et vous devez sanctionner. Au pena ba mi bali pena na théâtre, faut vous décider, faut vous sanctionner. Si ce genre de choses continuent parce que ils savent que sanctions doivent la rater. Toza mboka bana na bana, mboka sans loi. À cause d'un $20, d'un $50. Mais au ko minimiser oyo frère na yo auti ko pesa yo pour na cacher na yo par rapport à musala oyo ke ko sala po yo pe erobenga bat ko pesa bango pe ka même bongo. Mais pour faire plaisir na association na bino, tu exposes ton collègue. Obosani ba passe yo peut-être yo lekisi na Dacosta. Dacosta, bo sala très attention. Ba tout bazalaka en contact direct. Na ba chroniqueur oyo bazoluka ko boma théâtre bo sala bango confiance te bo sala ka bango confiance te batu wana nyonso bo sala bango confiance te bo sala bango confiance te bazana ba intérêt privé na bango et puis bazana ba mission o bayaka pembe na bino. Bazana ba mission bayaka pembe na bino. Vous devez faire très attention. Ba vie na bino eleki ba théâtre do bozo sala. On peut beau faire des analyses, des émissions, des vidéos. Mais ceux qui bino moko bozana no prêt ya kozwa décision té et osa difficile les comédiens décider une fois. Comment un groupe déjà bako ba no chabino trouble des fois bozo koka même ata ko leka sou na ba émission té po bozo banga. Ba finganga bako exposer famille nanga. Association wana et Koufa. Nous sommes là. 2024 et toko kota 2024 mais toko ma 2025 te association et panzana. Ba misusu kalate kaka mbeli oyo yo ozo bomela muninga ka yangwana pe e ko boma yo lobi. Ba misusu pe kalate kaka ba audio abatu obino bobimisaka ba ko bimisaka pe ba audio na bino. Ba misusu kutu tel que moko do za ya mobile. Mutakala na ye eza na ba vidéo ya batu ebele. Mutakala eza la même ata mobali na mwasi mais eza mibali na mibali. Mutakala na ye eza na ba téléphone na batu ebele. Siko batu wana déjà mutu sa teka déjà vi na ye. Aza capable azo bimana ndeko na ye ya mobile. Excusez, je suis pas contre ba orientation sexuelle à parce que c'est pas moi qui décide, tout un chacun a na vie na ye. Mais déjà mutu oyo a commis na niveau wana ke muninga nanga mobali agumbinga abandi pe ko betanga asilisi pe alati bilamba nga pe na silisi na alati bilamba batu ya ndengo wana ya lolenge wana. Vous pensez ba kozala na vie nini na place publique? Parce que ye vine déjà si abeba ateka déjà molimo na ye. Vine za kwiti yaki asali ba sali eti esili. C'est ça.
bato bongo bokolinga bamemela bino nini na bafamille na bandako na bino et pas bana na bino na ba relation na bino na ba vie na bino ba apporter bino nini bako apporter bino eloko malongwa te bako memela bino bêtise na bêtise bako memela bino n'importe quoi na n'importe quoi. Bosala attention bandeko, bosala attention ba comédien. Bano nyonso si bateki ba milimo na bango. Bateki ba milimo na bango. Ebele ba komi ko regretter, ebele ba porte ya makambo ici ekangami. Si ekangami. Biso tozalaka te, erbo kenda ko sala ngo. Mais ba misusu totala bango boyi, ba misusu pe to mona na biso. Mais c'est pas important que je viens parler à la télé. Moko, banzela na yo ezo kanga ma frère, ma soeur. Peut-être les a par rapport à ba bio nyonso au sali, berero nyonso donc commettre na ba vie ya bato. Yango omoni nzambe asukisi yo. Yango omoni nzambe azolinga apaiser de tout son nom. Pour yo o changer motema vie na yo, mode de vie na yo. Na yebi eza na ndeko moko azoluka akefana na na poto. Ake poto ake fanda azoluka nzela poto na ndenge nyonso. Ake ne poto ake no kofanda. Bien que visa bazo pesa te bazo pimela visa, mais nous prions que Nzambe a fongolé les portes à visa. Mais c'est grave ça. On est où là? On est où là? Toi qui viens pour au sala. Donc makamunion so bano balobi na ba live. Mon frère aurait produit Jérémy. Habité hein. Merci beaucoup.